mbina alandelaka ngo te bankete ezalaka ngo ebele te na poto nayebi ka eza bacongolais basali ezalaka nango ebele te yaya keba mwana poto ozali eza mabele asila mfe moto asalelawo befo olobangwa otuva kolobango na sete ezaka te tozalaka mabe fo totombola likolo asalanga boye bongo bolamu tokoka kosie tonte mpo anini fo bolamu tasalelo bolamu fo koloba yango ndenge naloba yango na SB ntango na bandaki Belvia edaki ngai au début alobi na ngai boye na boye kende boye sala boye c'est Belvia qui m'avait aidé nga na kota ina terrain on a eu YouTube te Aïda Kinga na lobangwa haute voix. Aïda Kinga orienta Kingai. Ah, na lobananga elote. Na pansana mitobinanga na lobananga elote. Eloko yo loba en tout cas ezali susute. Na makambu oyo nde salema. Na ndenge biso to ka kimia. Na ndenge biso to betaka ngo kara. Soki ezalaka que maman Sila qui faisait ça. Yende asalelaka Belvie mbele na minito oyo mbele na temps otomelaka maite bon ça no minu na wana ya kwa bwana ba défaut na famille na minu makasi maman mongol mwana zu minu kune baksama likolo ya mikolo allo bonjour yaya ça sera beaucoup plus Belvie tu trouves pas que bango pesa ngam na mona ngo ke e bo sala ngo tam supobo diminuer bango to bo tirer bango d'une certaine manière. Moi personnellement je ne trouve aucun intérêt au Kabola Batou déjà. Il y a même que récemment j'ai publié mes photos, il y a des idiots qui sont venus m'insulter en commentaire pour dire Bino Bato yo penza on sait dit belle si la coûte dans la mongo à se comporter à ta boété. J'ai dit mais comment est-ce que vous faites pour comparer Ngai na maman si là? Bon. Voilà, bonjour Sila Bissalo. Jimmy Obendi Encore bonne année vous a gâté. Obenda beauté la santé matame bimi. Tout va bien, tout va très bien. Merci ma bonne année na yopé. Merci. Un mot gentil, na ba fan nango yo Sila Bissalo, na ba fan ya Belvie. Italie yango yeye. Donc Italie nde makambo kwa voilà. Italie makambo na mke na mutete nae. Mtafuta mo wa 5 films. Zwa na yo kaka, zalandi honnête ya kutourner ba film. 5 films mbala moko zuba musuba zuba ya 2020. Mwana mke na mutete ne voilà Italie yango ekomi la marraine de la chaîne SB. Chez Sila Bissalo officiel quoi. Yango nde yango wana. Donc vie mususu ezate musala bisoka yango nde totalana. Voilà, la kanti boyoki moi son wana et sali bino bien. Ce sont des choses comme ça. Nde éthique à la éternelle na ba mémoire abattu. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, bande de Gobalandi à Top Media Télévision, bino baye boko zali ba pour ya kola émission au depuis bamboka na bino. Bisika nyonso ezwami bino. Bonjour, moi c'est-à-dire Ngalapa. L'émission, votre émission, ça s'appelle le code de bonne conduite. Moussala et Benginga Lisusu, encore une fois, Mokolo Moalelo. Eux, ils ont la devoir nanga, droit nabino, ya komeme la bino makambo, bolinga mingi, vous savez, l'internet. Eza ya koyinda, internet mabe zali, internet mabe koti, internet makambo ya kosale komi, ebele à l'internet. Alors, beaucoup de personnes ne savent plus où aller, quoi faire. Pourquoi il faut qu'à Salango, voilà pourquoi aujourd'hui moi Tadingala pas. Je suis venu justement vers Bino Poto Lukamoeto Solana Bino pour cette situation il y a Luna et comme il faut toucher maintenant à ses parents et comme il faut toucher à ses proches et comme il faut toucher na intimité naie et comme il faut toucher même na ba relation privée naie oyo bazala qui inclut na kati ya makambo c'est pratique. Toujours qu'on déplorer en toujours qu'on les langues, toujours qu'on télémélango nuit et jour pour que ça s'arrête. Mais nous savons tous qu'avec l'aide de Dieu, Babiloko Oyo et Souka et Sila. Ceux qui te l'obéli en côté, bat me sous baolobelango, basalité.
Hier, il y a beaucoup de personnes au Baba Bengaki pour dire mais papa t'a dit beaucoup Tikango, mais papa t'a dit t'as la maman belé, mais nous là, on ne peut pas laisser que le bêtise et continuer qu'on soit place. On ne peut pas continuer, il y a qu'à laisser que n'importe quoi et soit place. Et comment vous savez des fois des choses comme ça, ils ont comme ma bé pourquoi parce que ba lobby ba fingi ba sali bêtise. Et puis, se retirer, réaction de Ezate. Non, nous sommes là pour redresser Bandeko Oyo, Bazali Namabe, voire même thème, il y a émission, ça veut tout dire. Déjà, sur mon émission, le code de bonne conduite. Je suis aussi des fois derrière Babiloko Oyo pour côté les Melayango. Mais aujourd'hui, Babiloko, on a balancé, analyse auto, ça va choquer beaucoup de personnes. Et analyse oyo na kosala la bino justement aujourd'hui par rapport à bandeko na biso oyo ya baleza bakouk. En tout cas ce sont de bandeko oyo bazo ko sala makambo soni makambo mabebele bazali derrière ba destruction, derrière ba séparation, derrière ba calomnie, derrière makambo oyo ezali ya malamu te face à la société. Et derrière ça, vous allez voir aussi, il y a des mamans insensées, des mamans oyo bazana moralité, ba maman oyo en tout cas au pe ba cause la baza ba koko luna ba misusu baza ba maman ya luna o ba s'aligner derrière ce bêtise pour chercher à nuire à la vie, à la personne, il y a moi na batou. Qu'est-ce que Luna a dit de mal? Il y a des secrets ici, il y a des audios. Il y a des vidéos où on a le balancé les bino na attaque nanga wana bozuka kamokie nakati awande. Suivez cette émission du début jusqu'à la fin, c'est comme ça que vous allez comprendre. Pour commencer cette émission, je dirais un grand merci à maman Bijou Ketani. Toza mokolo ya lundi lelo. Nzambe abate l'émission, un grand merci à vous maman Bijou Ketani. J'en suis sûr aussi que la famille et papa Jean-Pascal Leka bozali pe malamu. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, toujours au four au moulin. Merci beaucoup maman. Un grand merci à maman Deborah Lubanda, Kilo ma mère à Calgary, maman Nzambe Azala Nabino. A continuer toujours pour protéger Bino. Un grand merci aussi à Bertin Konde, Mbongwa propre, l'infirmier clinicien Bertin Konde, Mbongwa propre en tout cas. Nzambe Azala Nayo, Bertin Konde. Un grand merci à maman Émilie Seti Maïnga. Maïnga ya ba maman Émilie Nzambe a continuer ko azwa ba mikolo et pas il y a les abakouk sans conscience abakise la bino parce que je sais nakati ya ba abakouk oyo eza na ba maman misusu ba conscient eza na ba papa misusu ba conscient mais ebele de fois ba s'affiche à côté mais la majorité de ceux qui s'affichent bazali dans le monde démoniaque. Un grand merci à vous Aurélie Mafouka yaba Aurélie, en tout cas que les bons dieux te bénissent, toi et toute ta grande famille Aurélie Mafouka, mille respect Aurélie. Un grand merci à maman Yvette Mbango, Nzambe Azala Nabino. J'avais promis de dédicacer une grande dame aujourd'hui, elle s'appelle Melba, que les bons dieux te bénissent Melba, depuis Pointo Kuna, depuis Mboka Papa Sassou, na Point Noir en tout cas. Madame Melba, que les bons dieux vous bénissent, toi et toute ta famille. Maman Melba, Madame Melba Bilumbi, Madame Melba Bilumbi, que les bons dieux vous bénissent, toi et ta grande famille depuis Mboka, il y a Point Noir Kuna. Voilà, prenons d'abord l'extrait de ce film face à face et puis on se retrouve tout justement après pour introduire Bino na émission na biso mokolo mwalelo. Merci beaucoup Top Media. Chaino libanda. Tukeli banda. Chaili banda. Monsieur tukeli banda. Chaili banda. OK, kuna so. Sergent. Abozo de maman. Non, c'est bon. Non. Ba pressé mo boninga ko mema bato ndeko na ngai. Ndiko sa bon kwani. Yaka papa. Yaka. Ben quand la mutu se rendez-vous yo bengite lo monte mama obimi. Papa yaka. Maman bakukani bilongi. Makasi. Kwani na ngai. OK, yaka. Kuti maman ozala na nga sepela na moto. Sergent, c'est bon, sergent. Modéro. OK, ça va passer non. Yaka. Akota. Est-ce que nako vérifier ça? Maman nako vérifier ça que. C'est le côté. C'est problème. Merci. Kota papa. Yande na bino ba tuitu hein.
Sergent. Maman. Tala na nini na cave. Oui, na nga whisky mon comme. Ok. Quoi 1 litre? Ils ont assez quoi. OK. Voilà, merci de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Ici, on est allé extrait à film Nabino. Face à face, un film de Maman Bellevie Candy, la patronne à Poutine écriture à Congo, à Coma, qui peut continuer au coma. On est à 9e, 7e épisode, 8e et Kotaki, 9e et Kotaki Lobby Mokolo et Alomingo. Nous allons continuer car toujours couper sa provision locale après ça qui vision et pas Bellevie Candy. Nous allons continuer comme ça la Moussala Naye Nandenge donc Sengeli. En tout cas, je vous invite tous d'aller suivre ce film. Je vous invite tous d'aller vous abonner à Bellevie Télévision. Vous ne serez pas dessus parce que cette dame, elle continue toujours à surprendre le monde théâtral. J'ai reçu hier Maman Top qui a bien témoigné pour Maman Bellevie encore une fois parce qu'aujourd'hui, si on parle de la production, il y a théâtre, il y a des konabiso, c'est grâce à maman wana lorsque théâtre et bano qui n'a failli, bango baba qui peut avoir relève aujourd'hui, maman Dinana bazoko sala, maman Moseka, maman Ursule Péchanga, baza et belé côté dans le monde de la production en tout cas. Que le bon Dieu vous bénisse, que le bon Dieu a continué toujours ko œuvrer na mosala ya maman oyo. Bandeko balandi tolalika tolamokri comme d'habitude aujourd'hui. J'ai besoin de répondre à beaucoup de personnes pour faire bien mon analyse par rapport à mon Mokolo Lelo. Au-delà de tout, Maman Sila est une personne publique. Maman Sila est une personne publique où nous, les chroniqueurs, les journalistes, on peut faire les analyses sur son travail, sur sa vie professionnelle. Mais on n'a pas le droit d'aller dans sa vie privée. Voilà pourquoi aussi mon toupé à cause Zouanaye a banni la analyse sur la vie privée, la vie professionnelle. Il y a Dinana, c'est normal. Il y a Ursule Péchanga, c'est normal. La vie professionnelle, il y a Bellevie Candy. En tout cas, c'est normal, c'est logique. Parce que ce sont des personnes publiques. Il faut continuer toujours. Il faut continuer toujours pour aider Bango. Continuer toujours pour je vais aujourd'hui vous parler de cette situation. Il y a Luna Miezi qui est commis en tout cas scandale, commis scandale, commis problème, on cherche à toucher même à sa vie physique et commis qui pena à live. Trop c'est trop, biso photo téléméla, ce genre de choses, biso photo téléméla, biloko oyo. Bande ko balandia Top Media Télévision, non tika bino non bolanda, extrait oyo maloba ya ndeko na biso Luna oyo a répondaki ou bien oyo alobaki par rapport à émission na ya salaki. Ngapesi na sala déjà donc analyse du genre, mais aujourd'hui je vous amène autre chose. Et puis on se retrouve tout justement après pour continuer la émission na biso pena na ndenge et longobani. Merci beaucoup. Ça sera beaucoup plus Bellevie. Tu trouves pas que bango pena ngam na mo que et bo sala ngotam supobo diminuer bango to tirer bango d'une certaine manière. Moi personnellement, je ne trouve aucun intérêt au Kabola Batou déjà. Il y a même que récemment j'ai publié mes photos, il y a des idiots qui sont venus m'insulter en commentaire pour dire Bino Bato yo penza on senti belle si la kuta dans la mongo à se comporter à ta boété. Et j'ai dit mais comment est-ce que vous faites pour comparer Ngai na maman Sila entre nous vraiment, entre nous. Elle a l'âge de ma mère, peut-être qu'elle est plus âgée que ma mère. Ma mère elle a 44. Ah bon? Maman a 79, donc 44 ou 45 comme ça, je ne sais pas si vous faites le calcul. 44, hein? Voilà. Parce qu'on imagine, ma mère, peut-être qu'elle est plus âgée que ma mère, tu vois. Parce qu'on a comparé pourquoi? Je comprends pas les gens, pourquoi. Même quand je pose des trucs genre, si la l'équipe aussi, non. Bon, ça la erreur, et ça, en fait, naebité na lobani bo ça la erreur bo comprendre na ba fille génération nanga parce que peut-être que maman na ba fille génération nanga ba comprendre na bango tengo bo tanga na ba maman nangai mais ce n'est pas normal. Si vous voulez faire la comparaison bo ça la comparaison a été la kutu un tel bo âge moko to boza ba âge moko asala boye yo no salon to salon te na vie na
après wana non loba oui bon on a raison parce que voilà toi ba génération mais tant que vous trouvez les ba conquérant et génération to ba conquérante et génération na ngate ça sert à rien. Votre génération est basée pourquoi vous comparez la vente bon manka world. Mais aux arts même chasse retour. Voilà, je pense que vous avez suivi le propos de Luna. En tout cas, les propos de Luna, en suivant ses propos, je ne trouve pas le mal, Nakati. Je ne trouve pas le manque qui a respect. Je ne trouve pas injure. Je ne trouve pas la diffamation Nakati à Makambo dans l'eau. On a trouvé un côté. On a moni un côté. Vous savez, aujourd'hui, le communicateur, il y a maman Nabiso Sila. Na évité maman fois le moyen à redresser bango. À redresser bango et ça a quelque chose de bien parce que comme ça c'est salure l'image ya maman Oyo. Bozo ko rabaisser maman on a degré moko impossible bozo ko bambaye pena bo bambie tina niveau ya ba Luna. Luna cette dame kalata wa Luna do banaki obenganga tonton t'a dit na ba 2016 ou 2015 tonton t'a dit expérience, durée, carrière, il y a maman Sila. Oh, ils ont plus de 30 ans. Vous ne venez pas pour nous parler de ce qu'elle a fait au passé, mais vous venez plutôt pour continuer. Il y a moyen de clouer. Bino bozo kansake bobimisa kabatuma be bino ne bobima kamala non. Le contraire, bozo kobima excusez, bozo kobima inconscient, communicateur, oh, vous ne savez pas bien passer le message. Il faut boya parce que le lot, comme on a quelques communicateurs, il y a maman si là, copier ma camonio sur bisoto banaki ko sala. Parce que ceux qui bozongi si ma ya 4 ou 3 mois passés, banaki ko sala ngote ngai oyo na fandi awa mutu na bandaki ko sala ngo pona maman Belvi, pona maman Dinana, pona maman Ursule, pona maman Missous. Mais aujourd'hui tout monde qui ba yé ba copier ka o bisoto banaki ko sala ba komi ko sala ngo. Eza ma bête. Concurrence il faisait la loyale. Concurrence il faisait la loyale. Bozoko bamba maman on a dégrément. Ça c'est ce que Bokechu Alobaka. Quelle humiliation. Quelle humiliation ça. Vous avez essayé de comparer maman aussi avec Ursule Péchang à Mobutu. Distance tellement eza molayi et simité. Boye bobozuye na maman Dinana. Et car eza tala molayi et simité. Bo memela biso a Dinana. Dinana. Sarah Masiala. Bon, comme ça, maman dit, même na Sarah Masiala, lesbienne. Bon, mais la biso awa histoire ya Sarah Masiala, ake poto pon na mobali ya batu, ake koboto la mobali ya batu, tout ça pour chercher à nuire image ya batuana pour faire la gloire na mutumoko boui. Nous tous là, nous avons compris. Bamite mama be o na ba jalousie ezo kobota toujours kaka lorsque ba moni mutu moko asali pas pona ba communicateur oyo ba mona ngo ye asali pas wana ndenge nini po mama na biso nando asali pas wana te et pas na bango ezo bima lokola insulte. Aujourd'hui maman Dinana ils ont voulu kokabola bango na maman Sarah Masiala. Le bon Dieu a confondre bango nyonso ini béton na béton bango mibale baya bazwa Poutine ya écriture o doit pesa bango vie apesa bango vie alakisa bango nzela. Aujourd'hui ceux qui bazo fungola quand même moi minoko bazo koloba c'est grâce à Bellevue tala ndenge ba komisaka ye mais biso si toyebsa ki bango cette fois-ci le mal ne va plus passer dans nzela ya Bellevue. Ça ne passera plus jamais. Plus jamais. Il y a beaucoup de choses que nous avons, on n'a pas le droit. Il y a le la télévision parce que mon salaire n'a pas niveau. Makamo Luna Lobby, ce sont des choses au bino les abakou. Bafan o bakana moi conscience te. Ndebo yaka koloba na ba itando iketi na ba appel ndebo benga biso. Et lorsque bino bo comparer moi na bato mokie na yé
Mais à répondre, elle n'a pas de mon âge. Azaline, il y a génération été Luna na ke bambula kotanga. Mais notre maman si là en a beaucoup. Oyo Luna alobaki. Je vous laisse maintenant suivre. Ma réaction, il y a des personnes vivantes avec insulte na minoko na bango. Bayebi koloba. Bayebi kosala. Bayebi bakolo mukili. Mais je vous informe que le propriétaire Yaluna, à part ses parents, c'est Dieu. Aucune personne qui a le pouvoir sur cette dame. Ils appellent le Kolanga. Aucune personne. Mais faut ça la Rabino Sony. Ça va vous choquer cette vidéo que je suis en train de faire. Le Kolanga qu'on a besoin d'ango. Suivons. Ça total à mater. Bisoka sila ka tuno ki misomo e koti motodo mabe pona sila na mona ndeti ba tubinga likonga. Abongisa mino ya yemoko abongisa na maboko mama baweza kwa ba mongone. Imaginez-vous, comprenez à quel niveau ces gens ici sont devenus comme des chers âgés, des chers oyo banarage. Niveau ya mutema mamabe jalousie. Niveau ya inconscience. Et puis moi des fois ce qui me fait mal. Okoyoka eza bana basi batu bazo kobenga, bana basi bazo ko commenter, bana basi batu bazo koloba. Et je me demande, mibali na bango, na ba o babotsa bango bana ngo. Barande ninyo. Eh. Bande ko bata pote live fanda. Naite abongisa minu star tango ye obongisi minu yaya. Biso so tokana mo banzela minu ngezaka kitoko te tokena balongole so mwa 2 minu batsebiso ba minu apoko leo tokoma ko banza mo. Bande ko nanga bota tapote live vanda. Bino pe ko tapote ndeni. No ba ata poso peke ate to panza no ba se tokena babongisa so ba minu yaya. So yo ko la star ye poto bongisa no minu na wani ya kwa. Bwana ba defo na famille na minu makasi mama mongoli mwana su minu kune baksama likolo ya likolo. Allo bonjour yaya. Na yambi ote yaya zela. Zela je te rappelle. Keno bongisa no minu na wana. Allo bonjour yaya. Nidashu. Bébé. Bana hoko mbonena. Oyebi komone te Luna miezi. Yoka ba semblant ba sala ka. Yo. Tuna 2 minutes. 2 minutes à sala succès koleka yo. Bona ngina explique yo boy. Qui ezalaka ya bino. Poto ezalaka ya sila. Donc, vous voyez que nous avons un terrain à sila. Mikebisa mwana. Mikebisa. Tuna ya no 2 minutes. Qui lelo mbila ka akitane makamna biso na Congolais te. Mbila landela bango te banke. Wana pe famille mobo e fandi bazolo baketo kana ndeko moko azaka na poto. Famille mobo e fandi pe balobi to na yaya moko do azaka na poto. Na babilo kwa boye. C'est ridicule ça. C'est ridicule. Ah ben, maman nanga. Bande konanga, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc hermo pe bo fandio ya na biso do na France. Ya na biso azaka na Belgique. Ya na biso azaka na mboka boye. Yoka musala ya do akoma ko sala. Excusez-moi le terme, mais constamment dans la salle de Timama, si la malchance d'avoir que des personnes sans morale aider pour aller de l'avant. Bayaka toujours pour nous ridiculiser en tout cas. Parce que lorsque vous parlez poto zakra ya mama Sila ye moko nanu na poto aza ata na appartement mon côté.
Maman Sila n'est pas aza même azali résident na mboka ata moko te ya poto. Maman Sila tozalaka na ye awa na Kinshasa. Poto eza ya ye na ndenge nini na moyen nini. Mairie nini oyo bato bazalaka avant okene kuna obala il faut signer au nom de X ou donc Y. Ambassade nini o batielaka mutu visa na elongi ya Maman Sila. Pourquoi boluka ko ridiculiser, ko rabaisser Maman Tina niveau oyo? Parce que là sa comparaison ça vous choque. Comment on a moya mokie na poto place au bino mona que c'est la fin du monde. Place au ebele bino bo tiela bato ba limite. Kaka maman na biso o azoloba o ke poto eza ya Maman Sila. Ye moko azana banda kuboni na France, Belgique ou bien na États-Unis. Peut-être elle n'a même pas une belle maison, peut-être elle n'a même pas peut-être aussi aza même atado na mukanda te. Le poto c'est pour tout le monde, c'est pas pour une seule personne. Baye bachela mama kalunga ba limite lelo baloba lisusu. Poto et koma simanda. Le poto c'est pour tout le monde. Vous n'avez pas le droit de venir commencer à m'énoncer moi na bateau, ya ko intimider. Poto eza ya Maman Sila te munga na contredire bino. Soki poto eza ya Maman Sila sekembele. Bande ko ebele ya famille Libota, bande ko ebele baka contre makambo bino bosala kambele bazwaka ba visa te. Alors vous devez donc arrêter, ce sont des distractions et puis nanda ko do mona famille lo bakande ko na biso kana poto. Ba jar ya ba mama oyo. Mungana telemela makambo ya ba mama makasi. Moi lorsqu'une mère n'est pas consciente, une mère azoko s'emballer na ba bêtises, moi ça m'énerve. Ba jar ya ba mama o ba za ba jar ya ba maman ba boti azana moi bana ebele na ba mibali différents. Oh comme on appelle na poto azana mosala ya malonga te. Nyonso ba château rouge ba matonge na banganda ebele ba misusu pe o komona bakenda ko frauder ko yiba tina ba métro. Allez, fulu na bango ya ko bwa kama les abakou. Makambo ya Bible yango ti. Yango to mona ka kuna. Demain vous allez couper sa biso raison. Couper sa biso raison. Hier c'était Gomez. Aujourd'hui c'est Luna. L'obito ebi pété ce qui donc ezala nani. Et tout un chacun à son tour. Tout un chacun a ce qu'elle est en train de faire et la communauté les Congolais bazo kozwa pe oyo ya bango odo esengeli ya kozwa. La mauvaise foi des fois est inda batu na ndenge ya mabe. Na ndenge ya kimutema mabe ya jalousie ya kindoki. Ndina landela kangote bankete za kango belete na poto. Na elika eza ba Congolais basali. Eza kango belete ya. Keba mwana. Poto ozali eza mabela Sila. Nina bizubai. Okosi. Le poto c'est pour tout le monde. Le poto c'est pour tout le monde. Mibatela mwana mibatela ya mibatana ibi koza ana minu na bakisama likola mususu so na minu na milioni na minu na ozana ngwe bakisama likola mususu oli aba mbandeni parce que minu aboyezo kusala mibali ba plan minu ba plan ba Michel wani ya lora podeli. Oh pardon. Ça wana te wana moyen na Alexandre dans le code de bonne conduite a des athées. C'est ça. Ba trafic ya pamba wana. Ba trafic ya pamba ezanga mutuna makolo. Ma petite Luna ne craint rien, il y a rien qui va se passer. Tu ebi que ba travailler na ba système mususu ya mabe diabolique. Mais baza na pouvoir mon côté. Biso si to telemela on. Nayoka na son, je souhaite nayoka son. Suivons d'abord ça. Bon.
Voilà, bonjour Sila Bissalo. Jimmy Obendi, hein? Encore bon année, vous avez gâté. Obenda beauté, la santé, matam et bimi. Tout va bien, tout va très bien. Merci, ma bonne année, Nayopé. Merci. Un mot gentil, n'a pas fan d'ango ayo Sila Bissalo, n'a pas fan de Belvi TV. Italie, yango yeye. Donc, Italie, de makam quoi, voilà. Italie, makam, moi, na mouké na moutete nae. Mutafuta un mot à 5 films. Zoa na yokaka, zalandi honnête ya retourner ba film. 5 films mbala moko zuba musuba zuba ya 2020. Moi na mokela motetene voilà Italie yango ekomi la marraine de la chaîne SB. Chez Sila Bissalo officiel quoi. Yango nde yango wana. Donc vie mususu ezate musala bisoka yango nde. Totalana. Voilà. Donc, quand tu dis que moi son et ça les bino bien. Ce sont des choses comme ça. Né éthique à la éternelle n'a pas mémoire à battre. Des choses comme ça qui né éco durer longtemps n'a pas vie à battre. Parce que vous n'allez pas effacer ça. Quand bah même battu oyo. Maman Mochopi era loba makambo oyo. Ba salela ye ba émission. Ba finga mama ya mama wana Rosine Mochopi ba Emilia ye ba finga même ba o ba kufa ya ba ndeko na ye justement parce que abimisa ka kombo ya Belvi Moto a parina chaîne ya SB boyoki et bimi na munoko ya Yemei numéro 0000 ya SB biloko aboye siko soto la kisi soto lobby et benda muté à mabe non o supporter so moni moyeza te bomeli poison bo supporter so ki bo moni moyeza te bo supprimer chaîne wana bo bomi yango bo bandi chaîne o ya bino o bino moko boko parrainer mais na oyo tozala na problème moko te na muto en tout cas et biso ne faut bo respecter ka famille libota faut beau respecter la famille de Botama casse. Aujourd'hui, le problème c'est lorsque Moutoumoko Azaki Pemeni à Belvi a posé acte moko boy responsable, a posé eloko moko boy asali eloko moko boy. Les gens n'ont pas besoin Yakoyo Kamalamu au Moutouana lobby, mais ils vont chercher toujours Yakobano calculer à lobby eloko nin, à sali nin, à poser acte nin. Et alors nini on ndenge nini biso photo ya yele lokola banzo ito finga e. Ya yako finga na bino e le kalisu sute. Parce que ba biso batadi ba garçon ya moral a bien to kota makambo oyo ba sarato la ba influenceuse ya monene ya Congo a pesaka ba définition so ba chela yedo longola. Ba s'attendait ba kota ba ndeko ebele ba kota justement pour notre peine à makambo oyo bolekangu boko le kalisu sute en tout cas personne ne passera comme ça ici là en tout cas oui Moutoumoko a le cas donc à cause de pas c'est trop où allons-nous Nati la bino sous maman je suis toqué non toqué ah toqué na yoka son je suis son fait mutasali là before lubangwa otuva ko lubangu na sete izaka te tozala ka mabe photo tombola likolo asala ngabo mungu bolamu tokoka ko setonte poani fubolamu tasalelo bolamu foko lubangu ndenga na lubangu na SB tan na bandaki Belvia idaki ngai au début alobi na ngai boy kende boy sala boy c'est Belvia qui m'avait aidé ngana kota ina terrain on a ibi YouTube te Aïda Kinga na lobangwa haute voix. Aïda Kinga orienta Kingai. Ah, na lobananga elote. Na pansana mitopinanga na lobananga elote. Eloko yo loba en tout cas ezali susute. Na makambu oyo nde salema. Na ndenge biso to ka kimia. Na ndenge biso to betaka ngo kara. Soki ezalaka que maman Sila qui faisait ça. Yende asalelaka Belvi mbele na minito oyo mbele na temps auto melaka maite siko ya bien eza que
na munoko ya mama sila nde nyonso do ebimaka ata boluki kokunda yango ata boluki kosala nini ekanga bino na kingo 10% pe ezoya te faut kotindaka 10% kuna la personne qui t'a orienté aza odo apesio vie alakisi comment pécher alakisi comment il faut kozala ekanga yo kaka ebwaro wana ekanga yo. Soyons prudents et soyons conscients. Ba maman nanga, ba papa nanga, bolongo na mulongo o ya bato mabe. Ezo ko détruire communauté. Ezo ko zan sa communauté kimia. Maman si la en tout cas changer milieu, changer entourage, changer na ba communicateur na yo. Biso erto loba biloko yo. Peut-être mutuya nango bomo nango ndenge bokumo nango male meboyo. Ndenge bokumo nango male meti ju mususu ezo vitesse vraiment boyo. Bou. Maka mususu ebimi. Kaka bango moko ba memela biso ma bouche là. Voilà, to soki awa to kutana bino bala sima. Luna, tu as la protection divine, ne crains rien. Elo moko ezate. Elo moko de ezate. Eloko esalaka mwa motema pasi eza nde nini bamoni mwana oyo pembeni ya Belleville aye poto bamoni kuna ye moko mama Belleville asota poto ya bapoto akenda États-Unis américaine nde aza bongo azaka na poso akokende otia molongo te na ambassade ya États-Unis akeka kotisi ajout de rendez-vous un point barre. Et le soit kande yangwana. Et le soit kapenande yangwana. Kuna mama dina na kwenda vutuka. Likambo na moto te. Sarah Massiala, n'en parlons même pas. Ursule Péchang à l'international. Yangonde Sarah Mouté ma passe. Il faut souffrir comme ça. Il y a certaines personnes qui souffrent en silence. Poto ezapona moto nyonso. Et ozana poto osala ganine, pe pona nini yo zaka na poto. Merci. Lobi ko lekalelo.